Fire! Fire! Tell me you are, you are sweet, I wanna love you, fire, la vie de mon papa, la vie réelle, la vie à Kibomoto, la vie normale. Kofi Azo vivre en paix. Il s'en fout de vos problèmes. Aouche somba ndaku les États-Unis. Ndaku wana na kelongi boye ezanda kwa kofolomide. En réalité ezanda kwa Sindi. En réalité ezanda kwa Sindi. Sindi mutasombi. En réalité mobali nda sombi Sindi usomba ndenge nini? Mutakenda ko signer mikande zana ni mama, papa, mama. Hein? Oui, en réalité ezanda kwa Sindi. Tu as vu que Kofi Azo nda kuna poto na France. Na France wana to yebi que non bato azofanda kuna to yebi bango. Mais nenga décida somba ezanda kute eza villa. Nenga décida somba villa. Na misu na bino eza yenda signer mikanda. Mais réalité ezanda kwa kimobulu ya Kofi azalate. Na mama Ali atikala kombeti. Ali ya pour intérêt na ye. Parce que Ali a déjà zala na monde histoire Ali c'est le cas. Les autres ont bêta une histoire ya mama si. Donc Ali a sa fanda na point na ye. A comprendre que non libulu na timbola ki pona mama si e kundinga moko. Ndenge na leya ki kolakisa batu ke Sindi a yibi libala nanga, Sindi a yibi tata mobimba nanga, Sindi a sali bote eza bongo te. Mama oya loba ebebe yanga ngana talela kanzambe simbe langa ngana talela kanzambe yaya soko taleli bato mukili soko lobi bato mukili bakoloba yaya muto mukili akoloba kakaka sala oyo moko fandi na chambre no lobi oui 2024 on a sala pour na vie ngeza bien on a sala pour na vie ngeza mabe on a ko avancer te on a otala batu te en plus bato batalela bato eza bato bazala na bato ebele. Mama wa Taifa Jika TV. Fidèle abonné de Jika TV News, bienvenue M. Nabiso, micro des stars présenté par moi-même Rachel Mandé. Je salue tous les abonnés de Jika TV News, anciens et nouveaux. Merci d'avoir s'abonner. Ah vraiment besoin avec ça pesa bolingo na bino ya makasi tozo mona pesa boza ko s'abonner. Merci beaucoup na fidélité na bino et bon continuer sur ko s'abonner ba on a bo s'abonner. Abonnez-vous pour manquer ba vidéo na biso teto ba actualité na biso et ya mama Sindi ndenge tolobelaka déjà na ya j'ai leader voilà aujourd'hui dans la Jika TV de Taifa et to komeka pe ko solama mukie pour na ba actualité kaka et ya Sindi le cœur na papa Kofi oyo baza ko savourer penza bolingo baza ko savourer et bato ebele wana kolobela bana kolobaki Kofi abima na ba jeune fille ebele bana miki ebele mais tozo komona yena Sindi penza bolingo fandi mais avec la Taifa Jika de tous to komeka pe ko solama mukie avant na côté na pesi mbotena favorablement derrière la caméra et pourquoi pas Papa Freddy, le boss des boss, merci beaucoup pour na éviter ceux qui n'ont pas ni merci vraiment. Favorablement de ceux qui ont un langage moko côté là nous éviter à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue dans la tête. Bonjour Rachou, bonjour na baboni à Jika TV News. Ba joyeux Noël et bonne année na bino bisika nyonso bozali. Merci beaucoup na fidélité na bino to bandaki na bino depuis à 2023. Toza ko kende ko sukisa na bino longo na biso. En tout cas, na malamu na mabe toza ensemble et en plus bozali ko continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso. Toza spécialité ko le kaba misusu, toza kitoko te ko le kaba misusu, mais quand même bolingo na bino pe amour na bino
et zali ko continuer pe ko bana biso toujours ensemble. Merci beaucoup na boss de boss FT Bipa yo zali to pe si ombote ba joyeux Noël na yo pe bonne année. Merci beaucoup na papa Joseph Magloire bisiko zali à partir Allemagne to pe si lisusu ba joyeux Noël na yo. Merci beaucoup na ba les vrais de Mamassi na monde entier. Les vrais de Mamassi na monde entier na pesi bino bambote parce que to bandake longo na bino to zue longa pe to pesi bino merci bipa bino bozali wana naza komona Maria Kitoko na pesi mbote naza komona mama ya ba garçon la mère des garçons na pesi mbote naza komona lisusu ba charme na pesi mbote naza kopesa vie na biso ba jimo na pesi mbote en tout cas ba ona bosani bolimbisa on est ensemble tikete nzamba lola apambola biso en tout cas to continuer toujours kozala ensemble en tout cas maman Dédé ngoi depuis Belgique na pesi mbote merci beaucoup ba oba na bosani boko mela biso toujours na ba commentaire Nadia GB bébé Matanda joyeux Noël na bino merci beaucoup voilà joyeux Noël na ba étoile na biso nyonso ya JK TV News et joyeux Noël na ba o nyonso balinga Rachel Mande et voilà dada taifa tozoko ta maman on a sujet na biso mama si na papa Kofi et presque ba tebele ba lobaka ki Kofi Olomide azala ndumba banda ko bana ba se metto so komona yena Cindy le cœur penza afani si penza masolo. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Merci beaucoup. Histoire ya Kofi Olomide na Mamassi et je crois eza histoire ya love otozo suksanango ane. Eza vraiment leçon munene pona batu ebele na sepeli na zakana bitid mingi ya kolobela ngonga moko merci ndenge lelo ya mbinga. Vraiment eza leçon munene pona batu ebele na 2023. Ezali histoire o ebanda banda kala mais yaki ko écarter ko bimali banda ko exploser na 2023 bato belé bakanisa ki ndenge ba exploser yango na 2023 eza pona ko détruire Kofi Olomide na Cindy le cœur au contraire eza lokola histoire ya Aman na Mardoché libulu Aman a timbolela ki Mardoché Amani yemoko a kwea ki nakati. Cela veut dire que banguna tu oyo babongisa ki libulu pona okunda Mamassi pona kobimisa Mamassi ke no aza balobaka ndenge nini voleuse ya mari ya batu voleuse ya mobali ya batu voleuse ya papa ya batu briseuse ya foyer ya batu batu baye ko finir que no foyer yango ya question ezaki déjà brisé depuis longtemps. Foyer yango à question ezaki déjà détruit depuis longtemps parce que quand on dit que non une femme a resté avec un homme 25 ans en tout cas c'est tout hein 25 ans c'est beaucoup ezali panangubate et vous et moi posez-vous la question de savoir est-ce que 25 ans couple wana ezalaka ensemble 25 ans couple wana bandaki ko partager vie normale ndenge batu nyonso ba partageaka lelo soki Kofi Olomide akoyaki na mitambo ya bana basi ya ba danseuse ya ba basi o ya ba mbongo ya basi ya lolenge ba piège wane uta wapi parce que chacun pour soi Dieu pour tous muto aza censé kobatela mobali eza nani eza mwasi. Alors moi ça zaki na kwena ye mobali pe na kwena ye mobali pe na kwena ye mobali aza star. Ce qui va vouer bino ba vérité au basta ba salaka oko ndima ozana na mobile starté longola na no musicien zoaka ba pasteur ba kenda sango ba pasteur ba za ba vedette ba pasteur ba beta tolo ba oh mais ça star pasteur mususu lelo ba kobenge ndumba oyebi combien de basio ba yaka na église uniquement kaka na projet pour na séduire pasteur ko séduire pasteur ya ye kaka pour na séduire pasteur aye mission musuti aye kaka mission pour na séduire pasteur et puis ti akolongango il s'en fout de maman pasteur elle s'en fout de maman pasteur alors ceux qui te moni bongo na ba église bongo to koloba nini pour na ba salle pour na ba musicien alors lelo ceux qui m'ont si moko boaza on a le quoi bouclier parce que maman si aza sac cadeau ya Kofi Olomide eza mufini kuya nzungu ya Kofi Olomide. Pourquoi ça mufini kuya nzungu? Surtout qu'il y a matière à business tous ensemble. Surtout qu'il y a matière à koyemba tous ensemble. Surtout qu'il y a matière par exemple il y a love tous ensemble. Kofi Olomide a retrouvé qui gêne na ye. Qui bolenge na ye na kati ya simbi. Et voilà lelo na âge ya 67 ans
Kofi Olomide azo savourer amour na ye. Lelo soki eza na mutoyo akokota na mabele nesengo eza Kofi Olomide. Voilà dada taifana kata o penzate o choloba momoko awake azo savourer penza ki jeunesse c'est que si ça va bien Kofi Olomide savourer ki jeunesse na été a savourer yango te. A savourer yango te. Na savourer de non par-ci par là ba love na ba internet qui yo betika lisolo ya mama Lia. Il faut pas qu'on bosana que non avant Alia fanda na ndako libala ezalaki pe na basi mususu. Ope Kofi afandisa bango abota na bango pe bana. Ozo comprendre pourquoi ba histoire wana nyonso simbate. Peut-être basi wana babanda koka Kofi na période wana te. Yango quelque part na makambo nyonso na ba réalité nyonso tolo ba rappeler moi vérité ou la fanatisme. Vérité ni mukio lumiolo na biso jika. Na lingi na remercier Nana Ketchup. Oui. Nana Ketchup azana Kofi na bana ya mikete. So tali âge ya bana wana ya Kofi et il a fallu plutôt baza déjà mikolo. Voilà. Âge ya bana wana nde âge ya traumatisme ya love na bango. Bambonge baibali. Na réalité pe azala wana. Fallait akie azongi azawana. Nana sa yoka son. Ata tinda bato. Nana sa yoka son. Na ezate. Place wana photo zo babosolo. Donc cela veut dire que non. Peut-être na basi nyonso Kofi aleka na bango. Moi so maîtriser ki bolenge. Ki mobulu ya Kofi azalate. Na mama Alia tikala ko beti. Alia ya pon intérêt na ye. Parce que Alia déjà zala na monde histoire Alia c'est le cas. Lelo to beta na histoire ya mama si. Donc Alia asafanda na kwena ye. A comprendre que non libulu na timbola ki pona mama si ekundinga moko. Ndenge na yaki kolakisa batu ke sindi aibi libala nanga, sindi aibi tata mobimba nanga, sindi asali bote eza bongo te. Alia libulu ane kunda ya fanda na kona ye na mwana na ye. Na minicho to beta lisolo ya Kofi na love na ye na mama si. Cela veut dire que non de bato basolo ba que non Kofi a comment l'exception te. Soke za bonheur o muto ko vivre na se a moi oyo. Le kola ko vivre na bolingo na muto bolingani na ye en paix ezati. Bozana bana te. Ceux qui boza vraiment na bolingo na mutu na yo bozana kimia, bozaka na ba problème te bozo savourer malgré ba problème e cause nango ba problème ya cessé e cause nango ba problème moko boya makasi te. Bozo ye ba ndenge nini bokoko traiter ba problème wana et c'est loko moko et l'équipe même kotambola na ba Mercedes je ne sais pas. Et l'équipe même kofanda na ba villa et l'équipe même makambo belé yango de fi o Kofi aso vivre lelo aso vivre na mama si o to lobaki stabilité na niveau ya bolingo, stabilité na vie ya couple, stabilité na niveau ya ba faire, stabilité parce que sindia yebi ke non soka salibo soki Kofi a coulé il est pas coulé. Kofi yebi ke soki sindia coulé il est pas osa nini a coulé. Voilà stabilité ya ndako. Ceux qui bozan na ndako boza la couple les bastar ezala bastar te. So yebi ke soki na ke gauche mobali nanga okule nga pe na okule o simba ndako. O batela ndako. Okobomba mabe ya mobali na yo, okobomba mabe ya mwasi na yo. Voilà les sur réseaux sociaux kende na TikTok. Tala. Na ucho sala vidéo moko na TikTok. Na sala analyse ya interpellation ya makambu nyoso eleka. Na comprendre que ozala okutani na mobalo azama be. Voilà. Soko lingaye kotika yete kangama na sala nde fo changer. Soko ko changer yete bunda. Daza muyibi jika okala kai. Na lobi boye. Soka za muyibi. Soko moni ke ko simba te. Bena na malembe kende. Koya na réseaux sociaux te. Parce que les réseaux sociaux et pesinga dégoût. Moi c'est depuis 2022. N'arrêta que non nana mutunanga moko boto solane c'est depuis 2022. 2 ans bientôt. Déjà c'est déjà 20 ans. 22 ans. Nazala kanga moko na bana nga na libota nanga. Mais je suis en bon terme avec tout le monde.
Et voilà exemple Kofi azolakisa biso. So le loba trahison eza gauche droite parmi bato to benga bango ba meilleur ami vers Kofi Olomide. Nde baza ko trahir. Mais na vie réelle, na vie à Kibomoto, na vie normale. Kofi azo vivre en paix. Il s'en fout de vos problèmes. Aouche somba ndako na États-Unis. Ndako wana na kelongi boye ezanda kwa Kofi Olomide. En réalité ezanda kwa Sidi. En réalité mobali nda sombi sinja usomba ndenge nini. Mutu akenda ko signer mikande za nani mama, papa, mama. Hein? Oui, en réalité ezanda kwa Sidi. Tu as vu que Kofi azana ndako na poto na France. Na France wana tu as vu que non, bato azofanda kuna to yebi bango. Mais nenga décida somba ezanda koute, eza villa. Nenga décida somba villa. Na misu na bino, eza yenda signer mikanda. Mais réalité ezanda kwa Sidi. Do bo pemi na ye. Na Sindi ezande na villa wana. So bolobi ke no mo fleuri eza ya bana bokende ko welela na kuna. Bokende ko kufana na kuna. Eza pe ya bana te. En réalité, Kofi a préparé à venir na ye, a bongi si vi na ye. Alobi ke na mini choyo, je dois savourer. Mais na monde la musique nazo ko exister. Bo bundisanga ite naza. Mais côté love, na fandisi love nanga. Na mini choyo boya oloba lisusu nini. Na mini choyo to ana sura ma problème aba polémique te. Oto simba koto na mini choyo to beta li solo ya Kofi azongi mwana mobali ya 25 ans pembeni ya mamasi. Nde to beta li solo. La confiance ni mwamba la mesi c'est dans taifa. On monte que babiloko ba osala nini nyoso wana kaka po ba tout ça kaka di so mutema po alo ba kaka ba vidéo na kacha Dubai kumna ba love moko boye. On monte que mais tout le monde a rappelé fiancé mususu baya rappelé balakisi biso ba petite amie na bango balakisa biso déjà na âge na bango bana poto déjà 23 ans 24 ans les a problème te soki yepé amoni ke love papa na zo sala yepa ko lever a lever pe problème exact na minute to na monde polémique te na minute to betande li solo ya love ya Kofi Olomide a se retrouver abimi penza mwana ya 15 ans. Au senti que non love wana memaye tina ba 100 ans. Oui, parce que ce qu'on a kimia te surtout na niveau ya love. Mi ba lebele pourquoi vous se demandez lelo mi ba lebele ba kufa ka avant basi. Bon se poser la question on a te ni neza à la base. Et ça va makamoyo. Basi bazo traumatiser mibali bazo traumatiser basi. Alors mobali a komi kaka boye makambo mabe mobali boye na boye. Mais ceux qui mobali a se retrouver qu'ils ont en paix. C'est fini. C'est fini. Papa Kofi a 60 ans en paix. 67 ans. Aza en paix. Exactement. Aza ko savourer love na ye. Aza vraiment na kimia na ye. Aza vraiment na sengo na ye. Pour na ye nga répondre bato ote. Nenga zola ki sa on internet. Azola ki sa pour prouver bino bozala akabo. So bato ba lever comme ki ono azoli nga prouver bana te prouver mutu te. Kasi azo prouver ali apo comme c'est comme tema passi a mona ndenge et empêcher yete a mosquitoko a munde a métis na minute openda sabo azangi pe mutu ne pas ko lever te que non moi na ne pas vu maman na pe na ba love na ye a publier pete tozo lo bande Kofi d'abord a vivre na monde a prouver mutu te Sindi d'abord to lo bana mama si a vivre na monde a prouver mutu te so zala bongo mbele banda kala pour histoire aux aller douter mbele banda kala mama si a pouvoir battre ebeli mais pourquoi mama si a pouvoir battre ebeli pourquoi parce que bango ba vivre dans monde où pouvait battre monde wana bango batika ngo na sima babo ngo na sima mukongo babwaka ngo penza na sima mukongo ba vivre penza selon bango eza mater pour na battre ebeli vivre vie na yo ya ebonga te na pesi mama oya loba ebeba ebebe yanga ngana talela kanzambe simbe langa ngana talela kanzambe yaya soko taleli bato ya mokili soko lobi bato ya mokili bakoloba yaya muto ya mokili akoloba kakaka sala oyo moko fande na chambre no lobi oui 2024 on a osala pour na vie ngeza bien on a osala pour na vie ngeza mabe on a ko avancer te on a otala bato te en plus bato batalela bato eza bato bazala na bato ebele. Si on vit vraiment vie on a coin na yo ya otalela nan makamunyo sozo saleza la malamu eza la mabe e kinki mila yo ka yo moko na coin na yo siko ngana na batute osaka yo moko na minicho nani akofanda abia ayebi vinanga
azate azate ngamona yebi na mi pesa discipline tozo kuta na internet biso nyonso omoni nga na internet olobi na zo évoluer merci omoni nga na TikTok omoni nga na zo évoluer merci donc ke oyeba vie na nga place na komeli niveau na okende na 2023 soki pe omoni annonce na nga ke tata nzamba zwinga inshallah merci côté soki kutu oya bota papa na nga kota mabele na 93 za bongo ngai cela veut dire que non kofi na minicho ako savourer viwana na ako souhaiter yango mutu nyonso a savourer yango ya ne vit pas pour les gens et puis pour dire Cindy n'a pas volé quelqu'un, on ne vole pas un mari de quelqu'un. Dada Wadaifa c'est que na minicho Cindy peut se sentir que jeunesse na eza à savourer jamais de la vie, jamais de la vie. Cindy Nakoloba eza na 3 catégories à base. Si je ne me trompe pas. Eza na mwasi au moko. Première catégorie. Azala mwasi à faire. Azala milliardaire. Azala ministre président. Mais cette femme-là, en elle, elle est née pour être femme au foyer. Aza ministre, Aza femme d'affaires, Aza journaliste et animatrice renommée. Mais en elle, naturellement, elle est née pour être femme au foyer. Après avoir fait devoir, il y a femme ministre. Quand il vient à la maison, c'est une femme au foyer, elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de son mari. Parmi ces femmes-là, Cindy Leker se trouve la numéro 1. Il y a une autre femme. Une autre femme. Deuxième catégorie. Elle peut se marier, mais dans sa tête, ses affaires. A Koko Salanine, et pas naïe, et ça va faire. Donc, mobali ndaku bana bazali na dernière position. La première position. Nyoso ne yaye ezana mosi mususu yezalix. Donc okobetele li solo ya mobilité. Ko vivre na moi likango, ko vivre na moi chéri, d'accord. Mais mobali okokate yaya. Alors binga na okokaba diriger ngate, na okokaba zala na ngaite, na okokate yaya. Yo talaka na ki starmania Cindy nango. Talaka na ki vedette Cindy nango. Cindy yebani presque na mukili mobimbo. Mais Cindy za kana Facebook te. Aza na Instagram te. Cindy akotika TikTok na 2023. Yo yebi azana ni mutaibisa mobali naye. Ayebi se kotaka TikTok. Non non. Discipline na mobali naye. Et atosi yango malgré sa star. C'est ça que je dis. Elle est née pour briller, elle est née pour être star, elle est née, mais en dehors de ça, naturellement, ce n'est pas forcé, ce n'est pas quoi. C'est une femme, Yandako. Elle peut faire tout. Elle a la capacité de maîtriser un homme. Elle a la capacité de diriger la maison. Elle a la capacité de contrôler, donc prendre la reine de tout. C'est ça déjà, des femmes comme Cindy Leker. Cindy Leker, la la première catégorie. Mais Azala toujours la première catégorie, Batouya Moukilinde, Balinga qui va faire passer la deuxième position. Mais Azala n'a déjà la première catégorie. Parce que lorsque tu viens trouver un homme, peut-être déjà na porte, il y a Kabwana. Peut-être déjà Kabwani. Mais si comme mutu ba kabwani na ye wana alinga faire passer yo que a kabwani na mutu wana po na yo. Non. Do yo kokuta mutu na makamu na bango privé. Ba kabwani déjà na mutu. Yo kokota na kati. Mutu wana sikoyo. Alinga faire passer yo que so na kabwani na mutu wana eza po na ye. Non. Eza pona yete. Mais lelo sikoyo ezalaki mutu wana. Ezalaki kanali o efalaki Cindy azala bafandisa ye
na kiti officiellement dans le monde entier. Que voilà la femme. Voilà la femme. Même aujourd'hui, les messieurs ne plient. On va dire que non. Sa femme légitime, c'est Mama Si. C'est une déléguée. Donc, Zamba lekela ki kananzela ya batu moko boye pour eloko esalema pour lelo Mama Si afanda na ngwende na ye devant le monde azaki na ngwende na ye depuis longtemps mais pour que batu ba asime yango pour que batu ba accepter pour que batu ba boye obenga ye tiza pour que batu ba boye obenga non elle était là et pour que non les gens qui disent que non mona musala non Cindy n'était pas mona musala il travaillait. C'est une chanteuse internationale. C'est différent d'être domestique à la maison. C'est comme ça. Voilà, fidèles abonnés, nous sommes déjà presque dans la émission de de Meka qui peut construire mon qui pour Dada Taïf autrement dit analyste et analyse à capitaine Makambo belé et merci d'abord aux news pour continuer à s'abonner, à liker, à partager la émission de voilà nous sommes déjà presque dans le monde de l'affaire et d'abord aux news sur bazo kotaka polémique, ba aux news bazo continuer sur koloba pour la monde de l'affaire ni au côté kolobela pour na bango. Il faut boire l'eau, il faut boire l'eau, il faut boire l'eau, il faut vraiment boire l'eau parce que to clôturer na love ya malonga, love ya ba grande personne, love ya ba grand prêtre, love ya malonga et longo na Mama Si na grand mopa au Kofi Olomide a clôturer pe na maman na succès, mo bangé na succès a clôturer pe na maman na actualité parce que azali ko continuer toujours ko kota na monde de musique, azali toujours ko beta pe ko kwisa bango to clôturer toujours na ba love. Bakomela mai bakolemba lelo baza wapi ils sont où babeta kitolo ils sont où babeta kitolo ke biso to kolemba te babeta kitolo biso to kozala biso babeta kitolo biso to kozala soki ba extraordinaire babeta kitolo biso soki to kozala wapi ils sont où lelo baza wapi bazate Mama Sinde mutu akofanda na ngwende afandaka déjà na ngwende ne kala mais lokola bango balingaki ba faire passer Mama Si lokola balingaki ba faire passer Mama Si lokola nini mutu oyo ya muyibi me zambe ye moko alobi libulo bino botimbolaki ya Mama Si yango bino moko bosa nini boko inase tokota video wana Fabrice ochela biso video oyo Mama Si penza na papa mon pao bako dondo na kati ya Dubai rien à dire totombeli ba love ya boye et pas batu nyonso. Voilà, merci beaucoup, merci. Nasuki ça parce que Fabrice mandazo ebisa biso bo se comprendre la love. Comprendre des moutons à pembeni na yo, moutons à pembeni na se comprendre. Merci na boss de boss FT, merci na Fabrice Mande na sima caméra, merci na batunyo so bato bazolo batunyo pourquoi zo lobela makambo élection tété. Na linga kolobela ngote na kotika la kolobela kango té parce que na kolobaka politique jour na obima na mboko tana za na mboko na olobate parce que eloko malongo ekosala nga ote mama yoka makamba musique yoka boy follow la politique na olobaka ngote pe na otika olobela ngote e makambo ya politique na olobanga ngote. Merci beaucoup, je vous dis merci, joyeux Noël, peut-être okuta na lisusu na Noël ya 2024 parce que je sais que Nzamba azali. Voilà, merci beaucoup, merci na Fabrice Mande derrière la caméra, merci na ba onyo so ba ko partager émission ba onyo so ba ko liker boti la biso ba commentaire so to lobaki ma beso pe to lobaki malambo je so ba pour que to ebake botala ki émission na biso merci et ceux qui nzamba lola azongi to kutela bino mbala sima bye bye à la prochaine.